Bonjour la famille, soyez le bienvenu dans émission Tous sur la Bible. Émission Tous sur la Bible, Kamba Mina Sœur Marie-Grâce, Iboso ya ba télé na bino, ya ba téléphone na bino. Avant la bande émission nanga lelo non senga to s'abonner massivement na Marie-Grâce Taylor TV à partager vidéo et ça la biso bien. Dans le barasso message les qui tam sous yo zo ngote te sungi yo te mais là repartager ndeko moko asunga mi paye aux ala béni. L'émission il y a tout sur la Bible, les lots na thème moko vraiment eza motuya. Thème moko za motuya banzela ya nzambe. Yo ndima kaka. The way of God. Just believe in it. Banzela nzambe yo ndima kaka. Ndeko moko otuna sœur Marie-Grâce bo banzela nzambe ata na comprendre te po yo ndima kaka. Non, ebiso banzela nzambe ndima kaka. Naza na livre ya Genèse wana na histoire ya Joseph. Donc, ko résumé moké histoire à Joseph. Joseph a qui promesse et pas ma parole, promesse et pas nzambe. Là, a qui promesse et pas nzambe. Abete la ki bande konaye, abete ba parole naye et bota ki jalousie. Na jalousie et bota ki bande kwa Joseph, ba teka ki Joseph. Ba msu ba ba boma ye msu ba teka ye, ba teka ki Joseph akenda ki na Égypte, place soit koma ki moumbu esclave na ndaku ya Potiphar et kolonga ndaka Potiphar. Donc histoire toyebi na résumé mukie na lingi na loba banzela nzambe ndimaka ndenge nini banzela nzambe zaka compliqué banzela nzambe tangu ayaka kokutana na yo ako expliquer yo pardon soki nzamba olakisa oka juste place okoma soka lobaki okoma mokonzi olakisa oka chemin ki mokonzi wana nde ovanda na kisa mokonzi soka lobaki okoma na niveau moko olakisa okaka wana so abengaki mutu mbongo olakisa okaka niveau okoma na mbongo wana mais nzambe jamais alakisaka biso banzela oyo totambusa yo jamais kolakisa banzela otambusa Joseph soka yebaki ke non nzela onzamba otambuse eza ndenge azalaki peut-être alingaka kende alingaka lingate po nzela ngo bateki babwaki na libulu bangi baboma yo bateki yo kenda ndako ya Potiphar ali mwasa Potiphar aluli Joseph asepe na Joseph alingi asala ensemble na Joseph comme mwasi et mobali Joseph a refusé ko refusa ki akoseli Joseph makambo et Joseph azaki batindaki ye na prison. Siko tala schéma na banda Joseph nenga bandaki esclave asombaki Joseph ba front na ye ayaki ateki ye lisusu lokwa ka elambati lokwa ka tricot na lati ndenge se ya Marie-Grâce atekaka na MG Star boutique nde banda oteka Joseph mazaki être humain azaki mutu banzela nzambe za banzela moko compliqué pe banzela nzambe batambola yango na mutu te ebele baoshue lelo na vie parce que nzela o nzambe omema alinga tambola na mutu Joseph soki ayebaki ata mosusu ayaki petit frère na ye azalaki na ye alingaka alanda ye tabusu Benjamin so azalaki na kata groupe alanga tenga pe na okena Joseph mais nzamba comprendre que non nzela na omema Joseph otambola yo moko Joseph okoza na mutu te Benjamin ozala na yo tokende yo moko nzambe so apesi prophétie ekokisamaka nzambe so apesi prophétie za ekokisama kaka akoloba na makambo yo za nano awa mazola kisa makambo ya 50 10 ans 20 ans 13 ans passé lakisa makambo ya siko tamso la kisote parce que siko faut lela parce que siko faut le kana souffrance parce que faut siko donc makambo faut ya o ko supporter te alors la kisote 2 jours 3 jours passés demandé que ça analyse la citation mon le kanango na bondeli nzambe ngabi na ngile ba citation o so ki ezayo nzambe olakisa nga citation et makamususu la kisanga sikoyo te so la kiso que non te avec faut ça la temps au souffrir peut-être na boya nanga no kinanga banzela mususu mais la kisanga ka bonheur wana ozo zilanga banzela nzambe fondi maka mais ana écoute son esprit nous quoi ba mungongo nzambe tango azomema yo kodiskite te ebele badiskita barata kodiskite te tambola kodiskite te kende
bande kwa Joseph le bamona ki ba Joseph azo ki pom a expliquer bango ndoto bakanisa ki ke ndoto wana eza ba héritage ya papa nde Joseph otika nango peut-être pe Joseph mo akaza ke non héritage ya papa ndenga otika nango yango ebota ki jaloux na bande konaye ebota ki jalousie pardon na bande konaye nzambe so alobi na yo eza héritage ya papa te so alobi na yo eza héritage ya famille te eboti jalousie basale mabe Joseph pa kansek dam suye mto tika na héritage te nzamba linde mona ki wana te amona ki funa salelo à part et ya yo eza motu ya koleka ba papa yo ko ozela papa te bande komtema mabe ba détruire Joseph bango bakanisa ki ba détruire ye OK bango ne basalele chemin ya nzela na ye oyo akende kozwa bokonzi soki nzamba ba ofukamela yo suka bafukamela ki Joseph prophétie ekokisamaki banzela moko batambola na mutu te Joseph le bamemi na kati ya Egypte bateki ye akomaki à l'aise akomi osala epai ya Potifar nyonso te ezalaki ya bien amoni ke siko ça va oyebi des fois ezala la okomi à l'aise même na business même na ministère même na foyer okanzamba ye kobouge yo Bou Joseph akomaki à l'aise parce que zaki na nzambe grâce à nzambe yaki kolo na ye batiaki number 1 première na ndako Potifar Bou mosa Potifar problème yo ya na nzela mosa Potifar écoute moi ma prison des fois sozo comme à l'aise na situation mo na position mo nzamba ye atayo aka créer problème aka créer complication aka créer pozonga makolo na ye nzamba linga tozala l'aise na ye kozala l'aise na position oyatie yote zala l'aise na ye même na business même na ministère zala l'aise na ye kozala l'aise na position oyatie yote kozala rapose à l'aise te prophétie ekokisamaka tala place Joseph amutaki ti e akokisama ezwaki temps bitumba ezalaki trahison ezalaki problème ezalaki prison tout mais Joseph asimba eka nzambe atika nzambe te oyebi banzela nzambe yo ndima kaka so olingi banda koluka nzambe explique apesa explication te po so apesa explication otika so apesa explication oboya nakopesa témoignage nanga message nanga na 2012 ndeko moko alotelinga ndoto nga moko nazwa prophétie pe eko confirmer 3 personnes dezaki naloti ndeko aloti vendredi samedi nga nazwi prophétie dimanche bayo confirmer nga na 2012 nzamba yo visiter nga na ndako na nga alobi na nga na pesi yo mariage obala boy na kota ba détail te ndeko pe aloti bongo ba confirmer pe 2012 à jusqu'à maintenant 2023 na mona eloko te ngale na mona ki nzamba alobaki en plus à interdire nga okoza na relation sexuelle te jamais skole muto aye loko ade na lataka makambo nzambe na lati maloba wana so muto asola na nga to sololi na biseke no te nzamba alobaki boy muto akei so nzamba lobi ekokisama mais siko tala pendant temps on a 2012 tinsilelo na 2023 na vandika na osela est-ce que nzamba la ki jour on a belanga ke na osela pendant ce qui 12 ans oh non il m'a pas dit ça. He didn't tell me that I'll be waiting for 12 years. No. He just told me, wait. You're getting married soon.
et 12 ans. Année peso sieto qui ne suko na 2024. Ta banzela nzambe. Non courageux yo, même na ministère, non courageux yo, même na bana, non courageux yo, même na business, même na problème moko boye, banzela nzamba o mema yo, ko dévier ko aider nzambe te. Agar luka yedi, pardon, Sarah luka yedi nzambe. Amemi Agar na nzela ya Abraham. Tala conséquence. Soko lingo yedi nzambe na banzela zo mema yo. Conséquence sona ta yo keye ekitaka génération en génération. Yango no profiter ko yebisa mutu moko na après-midi alelo. So la nanga na tongo na butu ko yedi nzambe te. Banzela nzambe za kapasi. Ba homme sous tozo mona ba témoigner o kolba est-ce que makambo vivra kinango a vivra kango soki nzambe a ebisaki ki Alexis banzela ona alingaki jamais anzima qui passe ki ayebi ke nzela oyo yoka sango ko dans 2 jours to komi une année dans une année to komi 5 ans. L'Enzamba qui opère sa promesse en 2012, Nabi de 2013 nazo bala, lelo tokomi 2014 nazo bala 15 20 23. Banzela nzambe, eza banzela moko compliqué, batambola na mutute. Ebele to choué, ebele ba choué pour alinga tambona bato. Nous sommes même en distraction, nous sommes même en complication, nous sommes même en retard. Alors comme fardeau, alors comme kilo. Skozo lingo kende na yaza kilo zo zongiso sima banzela nzambe tambola yo moko atozo souffrir na ministère atozo souffrir na problème moko boy nzambe muto mema yo zala kaka fidèle na nzambe wana o mutu moko ta ko expliquer que non nzela nzambe zala kaboy non. Il y avait tant batu pembe nanga prendo to wana basali même maman nanga a préparer dans nzembo oyo bina nanga na mariage asali ba calcul basali ba calcul balembi kozela balembi kozela na ba jour qui na discussion et ba fille d'honneur ya boye bakenda basati nzamba sikanga moko on te explique ça. Soko tout un serviteur de Dieu, Albano Kaka, Zamakasi, Nzamba Yebi, Tosakaka, Tosaka Mungu Nzambe, Tosaka Mungu Nzambe. Bako chola bamone sili. Deba Joseph bande kwa Joseph bamona ki esili pona Joseph. Babi Joseph pour na esa kei pesa ki to ebite donc si les liés mais or que pesa kenda kinde bandi ba o sekayo ba o cholayo ba o fingayo ba o critiquer yo zala ferme tala kanzela nzambo memelayo banzela na eza compliqué on t'explique azate on t'a quoi ko courager yo akwe kwa ko motiver yo na kwa ko expliquer yo te tam sunzela na eza ndenge mona yo te apesa exemple ya ye mais tam sunza mbombe ndenge mona ete prends courage ninga bakina Josué fortifie-toi prends courage be strong banzela nzambe. Be strong. Banzela nzambe ana olela nzamba omuna ende ngazolela. Peni na obwa kele bajeton nzamba zomuna. Banzela nzambe zaka compliqué parce que zaka na maka gloire moko kati na yo yango nzamba préparaka. Peni na o kritika zo sola na e ana nzamba eba ke no ana yo bota bana lokwa peni na te yo zana prophète de la nation mungongo na nga na kata Israël ekenda na posa mungongo ezonga ana lela na yo
mais nga na préparer no makambo oya nga nanu liboso. Moi d'abord, me first, God first. Nana besoin prophète banzela nzambe. Est-ce que ana soko ayeba kalinga kalela te? L'air nzambe abi soki nga na zi prophète nanga nde na opeso bana. Nzamba pupesi ana eko bota Samuel, prophète de Dieu. Après Simon Nzamba pesi bana parce que wana zaki ya yete fa ki va dans le temple à salela Nzambe. Après ça ana ba pesi bana na sima ana bota kebele Nzamba salaka eloko nyonso pona intérêt na ye. Tango lekisi na nzela wana pona gloire na ye monana. Tango lekisi na nzela wana po mokile ba ke noté Nzambe penza azali. Tango su voix na ye ezate. Tango su oza sauveur à nation, oza sauveur à famille na yo. Yango Nzamba lekisi na nzela wana. Joseph a sauvé qui nation, a sauvé qui famille na ye, a sauvé qui mokili. Parce que na temps wana bamboka ba nation fu ba ko somba biloko et pas Joseph. Prophétie koki samaki. Banzela Nzambe banzela compliqué na ote ya te na osala ngokaje lolenga mission banzela compliqué banzela moko kolela banzela moko kotikala yo moko ba ko selo makambo ba yina yo ba imaginer o ba ko imaginer mais simba ka Nzambe kotika ete ayebi banzela na ye moko ayebi abenga ya pona yo ayebi yo tika tambusa yo ko aider ete so aider au sala bombe au salaire tika tambusa yo so ozolela ayo yebiso ka keno no tika ote na kata moto no zana yo poza na yo na nzala na kolela ozala na yo poza na yo me mukolo ekokisama bao baseka ki bayo fukama bao batiola ki bayo fukama bao bateka ki bayo fukama mokili eluka yo ozala ba nation kat na yo yango libala na yo bana no bakoza la ndenge moko te na ministère na yo ba nation fo bazala sauver yango ministère na yo ekoza la mutu ndenge mona mutu te ko copier te ko lula te apprécier bondela yo zelande ba otambuso ya yo ba millions de personnes ba obika ya bandi siko sa mati te bandira Nzambe za makasi kubanga te Nzambe a memo quelque part tikata musayo ba exemple ezebele na Bible oyo pesa na yebaka okuma yebaka ekokisama kobima ndeka te Nzamba pambola biso banzela Nzambe the way of God ndima kaka just believe it accept abonnez-vous massivement sur Marie-Grâce Maluka Pimbo Wanezaki la servante de Dieu Marie-Grâce Iboso Nabino Nzamba pambola biso tokuta kisomba la simana émission to solo la Bible partagez vidéo massivement abonnez-vous merci banzela Nzambe passe